Bon, bandeko ba bolingo balandi tout ya EDTV, rdc.com. Lelo boza lesengo ya mbaya bino artiste donc nga naza na plateau mais bino nde boya ngai. Lisolo eza mingi mingi. Le rôle artiste la bino aye à se présenter, faut bosser pela boseka. Parce que ça li moi temps vraiment moi sans sekotaki, moi silence moko boye suite ya ma kambo belé ka boye bon calamité. Donc, nous avons besoin de ça, pour la mingi, car la mingi dans les enquêtes, inspecteur Bidi Bidi. Pour moi, l'artiste Wangler Nakati, pour moi, il y a Bino Ebele, Barosala. Ainsi dit El Paolo, Masananga Benzema. Le rôle de la comédien, la ma santé, la ménisité, la préférée dans la. Gladys Kanza na Liège, Aseka Moke, Rich Tempête, Mokondi Big Boss, Aseka Moke, Nzabilili, Masanangai, Aseka Moke, Maître Dona, Aseka Moke. Ezaki na bandeko, ils appellent conseil, Ezaki na frère la biso parce qu'il y a ta bando qui va frère la biso. Ezaki na Moyibi moko boy. Ya mo faut tiga ki Moyibi. Moyibi moko boy akene koyiba. Abandi chasse depuis 1h du matin. Si à 4h, oui, batteur habité, grand la rose au Randa Bouboyete. Alors les gars, on a un fouillage boué. Et puis ce soir, il a mis à partir de 4h, 5h. Ce soir, il bosse les livres, il va y avoir qui donc, côté, ferme les alarmes. Il va sauter mieux. Moïba Koti, Atala Boué, et Ngoulou Papa, Soso Baye, Belé, Nega ba combattant Bayaka. Donc, Atali Mamouetali Congo, Ning Bayaka. Parce que, dans un souci à Mboka, Nega Moïba Zé un souci à Iba. Moïba Koti, Abandi Okamaba Soso. Soso a l'Iboso Zaki gentil. Bandiko, Soso a gagné. Moïba Tchiri Nasaki. Soso a Bibalé. Oui, bâti la sac. Soso Misatu, arrivé c'est. 3e jour de Jésus, c'est quoi quand? Oui, ben Misatu arrivé c'est. Et pardon, papa. Soso Misatu, à Léli. Tant Soso à Léli, les propriétaires un peu, Ayoki, Mkozaba Soso. Tant Ayoki a dit maintenant. Bah Soso, ça, ils ont les bandes de Soso là, vraiment. Ils ont roulé là, normal, ils ont roulé là, agression. Quand il y a agression, ça au bébé Van Bell, aller la ratangu, ayoka kapasi. Parce que ce soir, ayoka qui passe, allez on continue ayoki. A Betty Kara. Il y a mis balé. Ce soir, les lits sous. Jouara, quand ça va, ce soir, ayoki. A Betty Kara. Il y a mis ça, tu as dit non, trop, c'est trop. Osons ça, trop, vraiment. Petit nangai, il y a ma solo à Kati. Maman solide, Rika Vung, Kara Vung, Papi Bosch Vung, et endroit. N'y hérité Watanabe Azali, la maison mère. Et ça dit que l'homme comme ça va se raté, aïe. Oui, bien à 4 ans qui sont que porte fou moi, parce que ferme, n'a pas soso, n'a où il y a mon colo soso, et ça, pemben, ital. Aïe, abîma pas maté parce qu'elle déjà mouillé barouna, agresseuse ali. Abîme bien arme. Aïe na arme, aïe malembe. N'y mettre donna gena combat. A connu a beti a chargé bosso arme, crac, le gars n'est arme les là. So ya arme déjà. Donc banque ça arme tout. A chargé arme. Mouillé bien kati, a zuson, a kanye pemi. Oui, bah ça comprend Jacques Enon, banda ngamboye bandeko. Si vous êtes à la place, ni moyibi, ayini ki moyibi. Moyiba baye ki moyibi, parce que moyibi wana yengo mpemeni. Bah soso pe babito tiko kalmete, bah mukolo na bango libanda. Mukolo ba soso apusani, parce que faut avoir des kenge. Après ça nous conseille so muka moyibi goya lo yengete pa go beta yo. L'autre boss là. Tant que azana problème là mon toi trop si gars au bétail
or que éviter adversaire non pas en ndenge mukolo basoso a sagesse azoya maleme komi na porte a chargé pour la deuxième fois habite bona chamuto aguna somo na lelisa no mboko a beta bala likolo to basoso bagangi ni babi voilà na profiter ni bagangi pardon eza biso na biso basoso donc bandeko autant à niveau moyibi aza motume akomi soso bondimela ngai maman nazoloba eza maamba solo et salema peso continuer au salema donc dans musika nazotala susu boye Gastoman donc mon cousin propre et on s'en a minité donc bozotala pour bon mingi lelo na yena pesila évidemment oyezoya ya les enquêtes de motuna biso inspecteur bidi donc ils ont ma calamité tiba calamité à août donc tiba fin bozon sur le marché Nathalie Bongo petit amant Olivier Grâce Nabakin calamité de retour Gisèle Dada Mouyamba sert la maya motema sert la maya motema tanti na ngamoko ya kitoko mingi na Nadège Mongoy donc osamba mingi ezate lisolo kaka ya moyibi eza conseil na pesi na bandeko oyo bamesana koyiba soki eloko eza ya yo te eza na motema malamu ya koloba eza ya yo te sango na bino tu bino nyonso wana bino tu wana sango na bino esi epanzani mpe esalinga pasi donc ya koloba susu mingi eza te vraiment nasepeli journée ya lelo ndenge tomonani lisusu mais bozozwa biloko na bino calamité big boss riche tempête Richard donc azosepelisa bino mpe nazoprécise eloko moko EDTV eza chaîne moko boye ya pamba te et puis bakote na bango kuna baloso biso awa image digitale donc so babi biso awa parce que wanglais na EDTV na moko ok na bino o banani wana bango tozala bakoma bakongo mais Congo oyo ya solo eza nde na EDTV rdc.com donc RDC ça veut dire République démocratique du Congo donc sans plus tarder mais la tarder déjà quand même dans autres cabino prochain tube prochaine loco Borozwa et Zala toujours sur plateau oyo sur EDTV dans la bino batu oyo borosepelana bango pe naza journaliste était menaroya babango na nkona mwanda mbuya kanai vraiment na sepele mingi calamité boza surprise de l'année allez je t'aime beaucoup ma chérie que j'aime beaucoup donc waneza loboko ya mwasi to mupanzi ya mwasi ya artiste wanglais le na la dévoiler nanga Rash Panda donc RP wanglais gros bisous. Donc, Ninga Lobby, la prochaine tube, mais sans oublier les enquêtes de l'inspecteur Bidi, vous avez calamité sur le marché, Bosomba, bon, mon artiste wanglais, puis la 4 si bon, c'est là. Donc, pour la Lelo, la Sukibo. Ciao. Papa n'a dit ciao. Mais ciao quoi? Si. Ha 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 ha!